nzambe Aftana Webedi Malaika Bébé t'es la meilleure Nina kupenda sana Je remercie le ciel Bandeko na ngai nga mutu natindaki Fally akende ko signer contrat na Stade de France été eza eloko alobango déjà na ba concert na ye. Est-ce que devinez après ici on ira où? Alors après you avez la direction Stade de on to the next one. Ndeko nanga Gaulois oza ko menacenga po kaka nazolobela fere makambu ba vérité nazo pesela bino pe ba vérité a Fally ya wera na komi mutu mabe bandeko tango za koloba Fally Ipupa aza frapper azo kosa na makambu ya stade. Est-ce que possible kebi no moko kotala soki makambu yango eza ya solo be lukuta ou be bozoyoka bilobela na réseaux sociaux bobandi pe koloba bilobela wana? Une chose est vraie, bandeko nanga ba Gaulois. Une chose est vraie. Ezana ba billet ya 250 € na Stade de France ya Fally. 250 €. Momi ya benanina Chérie ya benanina ye Alpha Nazota la soki mutu moko akoti na Stade de Martyrs akofuta combien? Donc mutu moko oya kokota na Stade de France na ba place wana ekozala 250 personnes oba kokota na Stade de Martyrs ya Fere Gola 250 €. Kutu na tangu super ekozala 50 centimes kokota na stade soki mutu akoti na 1000 francs. Toloba il faut 2 personnes pona mutu moko oya kokota na stade. Il faut 500 personnes pour na mutu moko oya kokota na Stade de France na billet $250, 250 €. Alors ndeko na ngai Trésor Congolo tonto promo il faut ko féliciter pe ko louer mutu wana Fally Ipupa botika mutema mabe olie ya kopesa Fere Gola courage ameka pe ko beta na bako atana stade moko na France pona ko concurrencer Fally Ipupa boloba stade zalaki occupé yango bozwi stade ya muke botika ko sala sembla ya ko ignorer ba force na grandeur ya Fally Ipupa yango tango batu baza koloba Fally aza entouré na ba professionnel bondi maka Fally se privé de luxe aboyi luxe ya kofandaka abinaka soki asalaka makambo nini mais à se permettre kokende kokota na école ya français ayekola français parce que ayebi ke na niveau na ye ba appelle koyaka un jour oya kozala obligé koyamba mutu moko bo alobaka français Macron bon il faut azala capable ya kosolola na ye na français pendant que Fere Gola aza ko s'entourer na ba Melidiamba ba Trésor Congolo ba oyo bazangi papa mobimba bazangi mayele soki tonto promo baza ko encourager Fere Gola na kati ya bassesse yango Fere Gola aza ko demeurer toujours un musicien local moyen alongwa na ki local na ye eza presque impossible parce que place aza ko beta na poto azo beta na ba milliers moko boye kaka ya nini communauté congolaise mais botala you arena ya Fally bota la Stade de Martyrs, Stade de France, au Fally Akobeta. Ça ne sera pas makambu ya ba Congolais kaka. Mindele bako kende, ba Arabe bako ya, ba Antillais bako kende, bango tu bako zala kuna. Pendant que Fere Gola akobanda ko sambrier kotoyo na Stade de Martyrs avec kaka bakulu na batu moko boye. Parce que bomona ki stade nendenge batu bazako kota. Ce n'est pas qualité ya batu ya Fally Ipupa. Ba qualité eza différent. Yango bozomo na pe qualité ya communication ya Fere Gola na niveau ya ki congolais kaka na qualité ya communication ya Fally Ipupa différence muyena munene penda différence ya munene ezana ba Trésor Congolo musala na bango koboyaka même si tu fais bien il faut bango bakoya koboya kaka Fere ndi aza bien
ça n'amène pas faire quelque part. Et là, wana ezako boucher canal à sortir à faire. Yango bozo mona faire ayambaka foni te, bomitu na kayambaka foni te pourquoi? Parce que ayebi ke soki ayambi foni na mutu oyo alobaka kaka français ako s'en sortir te. Est-ce que faire aza capable à koloba français il y a 5 minutes tozwa niveau oyo fali pour paloba ki na top Congo? Ce qui fait na âge oyo sa lekisi na musique carrière solo aza incapable. Cela veut dire que entourage na ye batu baza ko lingate a émerger. Moyen faire gola a émerger et comme il passe c'est difficile parce que il est entouré par des locaux, par des gens qui ne comprennent pas makambo musique ya kilelo. Yango bomona kape musique à faire et kendeke musika te. Eza kaka na cercle moko boye, cercle ba locaux kaka. Boko kosa keza ba professionnel eza soki ya ba musique ya mikolo oui. Mikolo ngo eza qualité ya muke. Soki bokena musique ya fali bokuta bato ya mikolo bana mike pe. Bokena faire mikolo bana mike. Inosbi mikolo bana mike. Bina file mikolo bana mike. Donc qualité nyo seza kuna mais sauf que mutu na mutu ayebi ndenge aza na vision ya musique na ye. Faire aye na musique sans vision. Ayaki na musique ya compétition ya comparaison. Faire loko za kobomaye azana vision te. Faire n'a pas de vision professionnelle. Il joue seulement la musique pour na ye ba fan ne ba ko consommer musique. Pour na ye ba fan ba ko yemba musique ne na TikTok. Mais so botali vision ya Fally Ipupa eza vision mususu. Tangu faire gola za ko finga musique ya ba UPA. Faire lobaki musique ya français au kenango pa ite ya ko tika la kaka locale. Musique ya français wana ememi Fally na U Arena. Musique locale ya faire ngaki ememi na U Arena est bloquée parce que eza limité. Batu bakota bangaki basomba ba billet baza limité parce que musique ya faire gola eza musique ya batu nyoso te, eza musique kaka ya locale, eza mise à jour te. Fally musique boze ko finga ba UPA ezo mema na Stade de France. Lelo sika banda ko finga musique ya Fally, musique moko boy, musique wana ezo mema na Stade de France. Bino boza kaka ko yema kaka wana na nini na niveau ya stade. Basale ya kini wana faire atikala jamais ko beta atondisa basale ya kini wana. Parce que mutu ata moko te akoyana ko sera faire ko beta na $50. Mutu ata moko te akoyana na $100. Héritier zo kotisa batu na $100 baza ko beta. Bino bosi boyoka faire gola na Congo azo beta ko sera $100. Mais fallait abetisa ko sera ba 250. Inosbia beta ko sera 250 na Kisasa na barumba na ye. Et puis bokoyaka ka faire mukoya abe yemba kaba azo yemba banzembu oyo eza pona batu nyoso te, eza banzembu moko limité, public moko limité. Mais batu misusu wana obino boza ko finga chaque jour. Bazo beta musique oyo eza mise à jour. Musique baza ko senga na kilelo. Musique eza ko jouer na génération nyoso. Yango zo mema batu na ba U Arena. Combien de fois ba finga ki musique inosbi musique ya bana. Mais inosbi azo kene na Kenya ba Burundi azo tondisa. Azo kene na ba Hollywood city azo tondisa. Fere kaka ngai okotika la ngai fere okotika la ngai muninga na yo zolobaki oza komitia adversaire abeti Ovo Arena abeti U Arena azoke na Stade de France abeta na Allemagne des concerts abeta na ba province na France yo ozana qualité wana tolo banano est-ce que faire azana qualité wana. Lelo tozomona ke peuple congolais bazolinga nde Fally Ipupa ebele balingi nde ye mingi. Faire azako diembela na kombo ya victimisation. Azako mibimisa victime po balinga ye po basepela na ye. Mais Fally n'a pas besoin de se victimiser. Fally azako tambola selo ye, selo idéologie na ye, selo vision na ye. Bolinga ye te azana vision. Bino nde bozo ko adhérer na vision na ye. Bino nde boza ko adhérer na idéologie na ye. Mais faire azako adhérer na idéologie ya bafani. Faire aza sima ya bafani. Ole bafani baza la sima na ye, yende za sima ya bafani. Yango naza ko yebisa bino encore une fois. Faire n'a pas de vision. Faire azobeta musique kaka pona ko beta azana vision ta mon côté. Mais soki boke côté Fally
boke côté Werason, boke côté Inosbi, batwana bazana vision, bazana ba objectif na kati ya musique. Bolinga te bazana style na bango bazako sala. Bino nde boko adhérer na style ya Fally, bino nde boko s'aligner sima style ya Inosbi, bino nde boko s'aligner sima style ya Werason ezala Koffi Olomide. Bango baza bakolo vision. Faire azana vision te bandeko, je m'excuse ko Sabino Likambwana, faire n'a pas de vision. Azaka ka mutu aye akendeki na marki vision po ezalaki te, incapable yako se tenir debout lokola mobali, il fallait qu'il akima na quartier la te. Après komeka nanu ora ya Fally Ipupa komeka ko rapprocher Fally po amona ki eloko moko boye na kati ya Fally, amona ki étoile yango ameka ko benga Fally ba ko sala mouvement. Mais comme Fally amona ki mutu wana azana étoile te, aza mutu moko akoya ko siseye étoile, Fally aboyaki. Preuve aneke Fally tango bandaki makamune droit chemin selon vision na ye, selon makambu na ye, batu basaligné sima ya Fally selon makambu na ye, selon vision na ye. Faire ye ko saligné sima ya Fally parce que amoni ke Fally abeti esimbi yepe ake ko beta. Résultat za nini? Kozala malanda ngombe ko kendeke sa vision aza ko tourner kaka en rond. Pendant que Muninga akenda déjà azwa ba trophée MTV, a beta na États-Unis, azwa ba trophée bebo ba stade a beti azo beta ba salle belé, faire azaka ka place moko pendant que babandaki mukolo moko azaka ko tourner. Faire ko suka lokola evoloko yemba ka bien vision ezate. Boko finga Koffi ayembi ko yemba te metala esika aza. Wera ebi ko yemba te tale sika aza. Faire oh grand chanteur botala aza ko tourner à rond. Ngana na suki si mane botala bo commenter bo partager bo tia ba point de vue na bino. On est ensemble.